Bonjour, bana Congo, bana Paris, partout dans le monde, aux occasion ya Kolanda biso. Bonjour, bonsoir, ça dépend ya air aux occasion Kolanda. Ngai, osali na bino la merveille. Toye lelo na numéro ya sika, osala micro baladeur, kotambusa micro, otuna ba vie ya bato par rapport ya concert ya pasteur Mike Kalambai pe kozala lobby na stade de Martyr toyeba ba vie ya bato baza content te par rapport ya ba dire au pasteur Mike Kalambai alobaki otoyokaki tomonaki pasteur Mike Kalambai alobaki ya kobengisa wera kobengisa fali eloko wana meka moko koloba maloba trop na ba réseaux sociaux musu balobi non aza musala nzambe akobengisa bato wana te ndenge akobengisa wera tout ça elobamaki yango biso tokiti sur le terrain kotambusa micro koyoka pa ya bato ba vie na bango baloba à propos ya ba propos au pasteur Mike atenaki à part wana tutu na bango pe on a spectacle ya lobi bomoni kolekela ndenge nini yango na sengi na bino bozala vraiment scotché tozana bino pona toyeba mamndenge zoleka. Merci beaucoup. Ouais, par rapport à ces minutes, bonjour. Bonjour. Boni. Très bien, merci. Comment nani? Comment on l'a Jean-Paul? Jean-Paul. Toujours sur la liste seulement par rapport à concert, il y a pasteur Mike Kalamba et Rosala, lobby na stade de Martyr. D'accord. Pasteur Mike Kalamba bien au bengi saba, Fali, Wera, Ponayo. D'aza pasteur chrétien bengi saba, musicien profane. Rolo bilango de Ponayo. Non. Pour la main, la moindre maman parce que yes, il y a mon gars pour la bataille maçon. Yes, ce sera pour la bataille juste. Ce qui va on va ça la différence. Il y a musique et que Bakabwana. Que non, eux ils sont beaucoup plus chrétiens, eux ils font beaucoup plus ceux qui profanes que non musique à Batamukini, Bato ya Masumu. Donc tant mieux que il y a le roi à ça il a rançam. Il appelle des gens au bango ya monique ba ça la Libaya. Comme si on a la gloire de Dieu pour la carte à concert, il n'y a rien de mal là-bas. Na podium penza Mike Kalamba telemi a fali pa telemi a ba opalola et les capitaines na denga normal pourquoi pas denga to benga fali non fali aza être humain hein to benga bango bazambi ba musicien mokili le to benga bango ba musicien nzambe siko podium moko non ba yemela nzambe to ba yemela ils font la gloire de Dieu non yoka komba Satan pour la terre non yoka ils vont chanter Jésus-Christ. Ils vont danser pour Dieu parce qu'ils ont tous un créateur. Nous sommes dans ta salle à Bango, Bazar va dans l'utilité. C'est quoi à propos il y a plein, pour les cambas plein de tolo de la paix, les cambas plein, Moïse a salagi plein. Pour na yo no moni, denga sali marketing na et autant par rapport nous moni ba pub na TV, ba ni consort. La musique c'est beaucoup plus la marketing. La moni a sali pena marketing na ye, mais ça dépend plein état la timing à pas. Si les gens sont occupés, ils ne vont pas venir. Si les gens n'ont rien à faire, comme tous en attendant les vacances, c'est vrai, Moïse Mbi, je crois, des acquis déjà presque la fin de l'année, je crois. La main, non? C'était quelque chose à ma main. Ouais, donc là, ces acquis non en cours, il y aura des enfants qui vont payer des billets. Donc, il a beaucoup plus de chances, il y a pour maximiser, qu'abattre vraiment un record Mokoboui, selon Yé. Parce que c'est un très bon moment où Azo Salon. Merci beaucoup. Un mot. Pour na pasteur mais peut-être la émission na vos occasions écouter un mot par rapport à la journée à lobby pour ça vraiment pasteur Mike courage félicitations d'abord pour si vous êtes la deuxième personne grand musicien musique religieuse à Zobeta stade des martyrs hein, vraiment stade des martyrs donc après votre confrère Moïse Mbié donc beaucoup de choses et bonne chance à vous que Dieu vous vienne en aide. Merci beaucoup. Merci. Toujours continuer toujours. Bonjour papa. Bonjour les grands journalistes. Bonne santé. Santé ça pena bien pour na lokumu nzambe. Na mono utoza cop ba ni cop le kabia. Ezole kana kitoko ko Yesu azakati na biso. Kitoko roi de otanga mamba Yesu. Moko ya ba sali ya nzambe abeta concert lobby na stade de Martyr awa. Pona yo. Ndenge kote concert ya pasteur Moïse Mbié. Lelo susu musala nzambe sanga beta concert pona yo koloba nini. Eza bien. Basala nzambe omobeta ba concert na stade avina aussi. Bon, pour nangai les grands journalistes ezana neloko ya liboso eza bien pour tozo lakisa don o nzambe ate kati na biso bana nzambe. Eloko ya liboso na sepe pour na pasteur na biso Mike na ndenga te no niveau ya billet o yate na kati ya Martyr. Alakisi pena nzambe nde mutapesa ye don wana ya koyembela ye. Bon Moïse ataka tsaki billet nini ezaki
nzambe te to ndeni te babillet mosusu eza moto akoki kosalela yango na lolendo kasi na ndenge atie billet wana 2500 te na ndenge atie billet 2500 eza na mwana nzambe nyonso akovanda na ndako mpona koya kokota na marti wana te lobaka yo moko nde satana akanga yo kasi mpona biso na niveau atieli billet wana po toya kobinela nzambe po toya kokumisa nzambe moyembi nzembo ya solo azoyembela nzambe pe atie billet na ndenge mwana nzambe ndenge atiaka contre bana nzambe 2500 sikoyo yo amna omta polémique bosko pasteur Mozmi atiaki 5000 atie pour bana nzambe te billet neti 5000 batalaka pe niveau ya ndenge toza pe na pays na biso ndenge plein pe na 5000 te eza na bato na ye bakoya bato bakoya toboya te bato bayaki oyo bayaki kokebi neti boye ntango otie billet 5000 otie billet 2500 ata motu atekaka mbika ata motu atekaka nguba aza na droit ya kokumisa nzambe. Merci sikoyo tosukaka wana po toboye tokende mosika pardon po kozala cope sikoyo Pasteur Mike Kalambai abe abengisa wera abengisa na fali abengisa ba misi mosusu pour pas citer bango nyonso mpona yo nda obengisa bamusicien oyo tobengaka biso moko na terme bamusicien ya mokili yaza musicien ya nzambe mona ndenge bon mpona ngai bamusicien wana soki biso bato tozoteya liloba te tobengi bango te baya komona bolamu ya nzambe moto akoteya bango aza te yezu ntango azoteya bato bayebisi yezu mwasi ya ndumba ya sokoli ye makolo alobaki na bato nini naye mpo na bino bato ya malamu te naye mpo na bino bato ya mabe bato wana fo biso nde bato tobenga bango baya komona bilenge ya nzambe nde kozongisa bango makanisi ya nsima nde baya kokumisa mpe nzambe ndenge vraiment itasali ba mpona bato wana ya mono za diacre kimbangiste te boye te ngai naza diacre église aneo apostolique lebe fozaka diacre wa biloko ozobeta foka diacre te naza diacre église aneo apostolique nasepelaka na mosali ya nzambe soki azoyemba nzambe ndenge abandi koesala azoyemba makambo naye azokumisa moto ya mokili te akumisaka famille na bango te akumisaka nzambe eza na moto mosusu kaka na koyemba na ye nde azobongola motema mpona banzembo na ye sikoyo fo tokumisa ye mpo biso mpe toza bato ya nzambe bato oyo bazobina ndeti bawera wana botangi bafali wana botangi moto aza na mbongo azokende kosunga bafali aotinda bango na bapoto bango bamai kalambai wana nde biso bato tokosunga bango na kokumisa bango na koyemba bango mpo toza bato ya nzambe azoyembela bato ya mokili te azoyembela nzambe. Merci beaucoup pour la part to kangayo un mot tam sous Pasteur Mike a occasion à l'année mission au c'est un mot ni encouragement pour na concert na ye pour na ngai ndenge azobeta na RDC atinda penande na ba délégat na ye apanza pena sangwelamu akende kobeta partout abeta pena musique pour azobetela mokilité azobetela famille na bango te azobetela nzambe eloko ya nzambe atotia yango place bato bazate ye moko Kristo azoyebisa bato soki boboyi bato basepela mabanga ekosani ekoyemba biso totie billet 2500 mpona mwana nzambe nyonso aya koyoka aya kobina aya kosepela mpona frère na biso pe pasteur na biso Mai Kalambai. Merci beaucoup tozali tozo continuer nza papa Molo merci les grands journalistes. OK au revoir. Bonjour madame. Bonjour papa. Kombo nani? Kombo nanga Dalida. Maman Dalida. Kombo kitoko ya maman. Merci papa. Maman tu baraka avis na yo par rapport ya concert ya Pasteur Mike Kalambai yo salobi na Stade de Martyrs. L'impression na yo au monde on ko leka ndenge nini kusa no lingeli ndenge nini et ça bien peut-être Pasteur Mike akokuta na émission akotala. Nga nani kama oloba te. Nati pona papa Mike ayema déjà canon. Ayema déjà bien. Donc nani na kokera tata babimisele batongo ya sorte nyonso tout. Donc ba pese monga bien, aspect bien, en plus boga mosala na nzamba kitoko. En plus sous pasteur nanga. Alela effort elega bien. Atako ba tema o ba démon na bango o ba sakso ndeni esima nango te. Po alekane ka ke kitoko makasi. Si olandaki mo interview moko elekaki eleka esirki na ba réseaux sociaux po bato bazoloba ke ali abengaki abata koya na concert ye moko lobaka okisa route invitation akepesa wera na concert siko yo omona ngo ndeni tabi wera fo aya po wera aza mokotisa bapla bamarti amona plein oyo osala mpona yo pasteur na bango namoni so mpe wera nso mpa eza mabe mpe te aza frère te nde mosu na nzela banjemba frère Mike Kalambai papa Mike nde mosu mpe koobongolisa ye bongo te ata mpe fale aye
apeka frère nyam supe banje musupe ko bongol sae akolo ba pe ngama moya malamu kuna na njomba papa Mike atyango pe pa na yembala mo mabe poani ba batunde nzamba sali batema na podium moko normal problème ezate ba ka batu ko pe pa Mike ko bongol safali to mpa ko bongol sa we en son mabe nini en plus likolo na ngaza pasteur mabe nini to mona pe basala nzambe to mona banganga kisi babongo na bongo te na bomona ngote ezala na papa Mike ata baye ata basani kanga matoyo za mosala nzambe ele kana ngo bien ba kuna te merci pour na plein pe plein ngo de assurer sala na yango bata mokili ku ba sa pe boye ku to abondela kanzambe ba sa pende poani nzambe sa ku ba grâce ebele susu plein so ebuka na bato ba kufa beti ate ebuka na to kufa zati kwa za mosala nzambe lobi pe ozala no zala bonze moni ya pasteur Mike topusani liboso na yo tomemi mbeka ya masanzoli kiti na yo eza ya seko tobondeli nzambe na bomo yozali nzambe tozoyembela kombo na yo Emmanuel togumba melio mobikisi mokeli yali kolose moboko totambali merci beaucoup merci vraiment ok abike kitaka eleka bien makasi. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on est maman? Comment on a maman Jolie Boka? Maman Jolie Boka. Oui. Maman Jolie Boka, toujours ça l'interview. L'autre n'a pas de question par rapport à conseil à pasteur Mike aux a lobby dans stade de Martyr. L'impression dans les années. Osez la ouais on est les années. Ah papa nanga wana eza ruinda. Wana pendeza mabe, wana eza tombe. Moi papa Mike a clôturé ma solo. Tikabo. Moi biso mama mbongo, tande to luka. To luka le rapide pour to ebike. Lobi to tekate. Lobi tombe, stade ekwea. Ah papa Mike umela, to le l'enfant. Biso ba mama, ozala pona biso pasteur. Donc on t'a plein déjà, on t'a plein du moment. Biso mona ba mama na ko to pesa na stade. Bo ba papa ba oya. Ah ya na ebite ngala so 8h na zaruna. 8h déjà na kangi place pona ebite na sima nanga. Peleto ya na sima. Na yo zanga place. Na mikumba nanga de, na mobali nanga. Toleki nzela biso na toke kumisa papa Mike umela pasteur na biso tolinga o makasi tolela fort. Merci beaucoup maman. Merci papa. Bokena komba nzambe. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Kombo nanga Katumba Gelo. Katumba Gelo. Papa Katumba Gelo tonika toye kwa point de vue na par rapport à conseil ya pasteur Mike Kalamba yo sala lobby na stade de Martyr. Yo tant que Congolais, tant que chrétien, aux Zélango na niveau nini ya conseil pasteur Mike Koyoka. Bon. Umudu mumpeshe liba meme kwa kula. Lobana. Njini lisanga ya buni ya muno libala kwa ngate bindi dimbi. Mwana tukalambai, pasteur Kalambai. Wikala mo kwenza chibilu chendo. Chimpa mu stade de Martyr. Tulitwambele bara betu boss mu mwa kulutu ba hege sheba kwa mbleni. Lwai mwene muri mwa Nzambi, uso kutumbisha Nzambi. Mu kulu kutumbisha Nzambi mudimba ya misambu wa Kimba David. Mudi tulanse message kubana betu boss ituku ya malaba wala mu stade de Martyr mwikala pasteur Kalamba ni bokweza concert kudi mubikila bantu babuni ba nyaba mishile shilanga na bokolo kusanga nenda chahamo ni concert wenda muri tuku ya malaba. Merci papa. Merci. OK. Wana botu na papa boyoki mage ngai na yo na ebike bino boyoki yango ba boloba mnoko ngo tozo continuer tozo sola. Vous comprendre, c'est-à-dire que nous avons vraiment stade de Robugan. Je veux pas assurer la sécurité et vous allez calme dans nous sommes sécurité à Liboso. Sécurité zali. Nous sommes sécurité à Liboso, maman Bobangate, nous sommes sécurité à Liboso, donc FARDC, la police, tout. Ba mettre biso funa bazawana, ba mettre judo, ko banga yo téléphone na yo kutu. Zoa image na yo lini parce que ma camion c'est ça normal. Ko banga na yo likambo ta mon côté parce que wana za Mike Kalamba. Vous comprendre. Autant na yo na stade zo biso ma bien na yo, autant na sengeli ko sala mobulu te, po za concert moko vraiment
tokobenga ngo ke stade de martyr ya VIP c'est concert VIP ata kapela moya nzemba pasteur bon nzambo moko ya pasteur Mike oyo nga na koyemba ezaka nzembo oyo auti ko bimisa awa nayebi ka kiri ya bisengo lola ozo comprendre parce que nalingi yango makasi yango oyo oyoka ngo lobi te lobi wana soki abeti yango te ngai na ye tokoyokana te soki wana soki abwaki yango te vraiment wana biso ngai na ye tokoyokana te akoza po occasion alandi yo sikoyo okoloba ne un mot nini comme conseil ko encourager mpo na lobi mwa stress mwa bato première fois beta pe stade akolanda yo tant que président oloba ne bon ngai en tant que diaspora kassayen numéro 1 il y a district ya Funa ya ba motocycliste nyonso ya district ya Funa avec Mike Kalambai nazo pesa chance ebele ce n'est pas n'importe qui oyo lelo oyo akolo bakete il faut na yemba na stade de martyr ezate tozo pekisa ba ebele oyo bilobolo bana bango na quartier ba polémique non biso il fallait to soutenir as artiste na biso ya mboka. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo patient. Papa patient. Oui. Tout le monde toza lisanga a tuntu kaka point de vue no à propos ya conseil à pasteur Mike Kalambai et osala lobby na stade de Martyr au Kolobani. Ouais, na souhaité d'abord conseil wana za la malamu pour homme de Dieu. Alors il y a mis balé après ko remercier ko encourager les fils. Homme de Dieu azali na moment au kambi monene na église. Il y a liboso azala moyen misem. Il y a mis balé aye ko koma pasteur responsable. Eza likambo etali bokonzi ya lolo. Kandenga lobi bisengwana eza ya lolo. Stade de martyr musique ebeta mingi ba conseil beta. Mais babosa na teke baza ba exemplaire. Ya ba chantre ba zolanda bango si. C'est comme si azana majabu amoni atamboli kongo bimba kozwa kabana o baza ba talent koma keno ba remplaçant. Ba o ba kozongela bango abandi ko préparer musala wana. Na encourager le pour na makambo etali madia bom de là aussi. Alors déjà troisièmement au boss na teke aux exemplaires. Il faut y démontrer na martyr. Ce n'est pas pour full, non. Alors bien sur le plan christianisme, démontrer na oyo komi ko leka na martyr. Tani saka ya solo ja bisengo lolo. Parce que comme na moment il y a un concert oyo ko leka na martyr na ko tanga te ba concert belé leka wana. Na landi mingi na analyse na ba TV ko yoka ba pasteur muso ko yo critiquer te omoni oyo leka na martyr. Omoni oyo sala mi pasteur boy. Omoni a rentrer. Alors na o on appelle ba église muso se pekisi ba yembi muso se non. Donc on ko comprendre que ezana ba inspiration muso uta quelque part que non ya lolo. Alors basal na nzambe bino bato bol kenda liboso boye ba kestima na bino mikumba pesa. Parce que botike la bana eloko mabete botike la bana eloko malamu. Yo frère pasteur responsable Mike Kalambai tokoli tokuti ozoyemba tokomi na nouveau tokomi mono pasteur nyonso wana ezako la chake onction ezobakisa malikolo ba onction. Alors papa lobby de montrer na lobby o montrer te démontrer que non il y a des dieux. Il y a des hommes de Dieu qui existent sur cette terre. Pardon na koka toté par rapport nous zoloba na to mona ki puis atambo na l'église ya moi ba pasteur ebele ko kende ko sensibiliser acte on n'a pas trouvé qu'on est déjà bien non idée wana initiative acte mo tani si évangélisation alors évangéliser ba onyo surtout ba vanda ba iba teke non quelque part nzambe ba ko luka yenga e full ba luka ke pe na full on a martyr wana ayepo abenda ba âme tout c'est déjà perdu mususu lobi wana ba ko ndimela nzambo ya yo tango ko yemba mususu ba ko yaka po balandela ke ndeni ni Mike Kalambai soba ozobanda pe ozosi mususu alobi pe ke désormais nakomi mwana nzambe mususu ko ya lobi wana ko ndimela nzambe ka mokolo alobi mususu ko yaka lobi wana pe azibomo ya seko ka mokolo alobi. Alors merci pe pona oyo sali tourner wana ezala malamu alobi passer par là koti ya sali pena ba ni campagne ayembi pe makasi yango bato na mutuna eske mogoke ko za lezikite tellement que musala nzambe eza teke nzoto muto yemba ka c'est l'esprit qui engendre le matériel akoyemba selon esprit nzamba ko funga yo nazo soutenir rôle tout papa mais démontrer yo posana ga démontrer posana ngai yango wana lobi soki o démontrer na yebi ke to komona ke yo ye pena ko pesa biso mo courage esika to mano zo bolembu o mabe utu koleka oyebi pe yango ba mosala nzambe oyebi o bible lobi oyebi oyo utu koleka na mikolo oyo komi otani seke non ça ne va pas mais attaque yo muto oyemba ke non soki omoni na komi ko bunga na zela na yo na tiluba ndeko oyembaka sala d'histoire Dieu neza d'histoire Dieu
c'est-à-dire esika oyo yemba bongo Nzembo moko ya bapa buloba leja atinuka duwen bench udumwamba bimpane no hawikala mumwana ni mema weba ngajinchi mina munjila weba bweje disoneba mumema bwa njenzi c'est-à-dire soki nzela ya bayembi ekomi kobunga kitisa molimo no kati ya bayembi po basala posa yo nzamba likolo cela veut dire esika nalobi démontrer soki bamosusu bakomi komeka kobunga nzambe asala choix na ye lisusu pour la deuxième fois bazongela na posa bo nzambe esika wana nde na sepe na yo makasi tokoyemba yango mpe elobi lisusu ekozala applaudi eza explo élevé célébration bana shekina nyonso nzambe azala na bino lobi tokozala wana tokobina lolo efongwama mpe bakoya na maladi bakokangola maloro nayebi ke mai kalamba selon bédier nzambe azala na yo papa tostenir d'avance que Dieu soit béni, que Dieu te bénisse. bozomona ndenge bato bazoloba bato aza mpenza mobilize bama na posa baza na concert wana ya paster Mike Kalambai bozomona na baconseil bato bazopesa mpona paster Mike Kalambai toyebi ke soki paster Mike Kalambai azwi occasion kokutana na image oyo ekosala mpenza bien nde bato mosusu bazolela no ademontre bango mpenza na stade de Martyr na makambo oyo elekaki autrefois yasala yango ndenge mosusu toujours na reconté tokutana na papa oyo na ke déjà repesa bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Comment nani? Comment nanga monsieur Trésor Katese, le président ya ba montar nyonso ya Lukunga. Le président ya ba montar nyonso ya Lukunga. Papa Katese tunte kwa point de vue no à propos ya concert ya pasteur Mike Kalambai oyo ezali lobby awa na stade de Martyr okoko loba nini pona yango? Bon, pona concert ekozala lobby makambo a plein totika na biso parce que na kotala d'abord pasteur Mike makambo azokosala pona nga nazokobenga ye Eli pourquoi na bengi Mike Kalambai Eli tomoni Eli ava akende atikelaki biso Élysée c'est de même Mike Kalambai na nzela ya majabu tozokomona ke ata lelo lobby nzamba abengi Mike Kalambai ba Élysée mosusu bazali déjà yango tolobi pona plein ya lobi totika na biso pona nga ezaka ka conseil moko na kopesa pasteur Mike Kalambai tomona ba buzoba oyo totika tomona ki na ba conseil euti koleka te ba signe ba nini nyonso wana elobaka trop pona biso batu ya ba monde ya l'esprit tango tozoya kokumisa nzambe koyembela nzambe mais pona plein totika na biso oza les seuls musiciens chrétiens oyo ayembaka awa na kati ya Congo batutu bayebi parce que toko compter moko mibale misatu te sans que Mike azala na kati te voilà ngai ezaka ka conseil na kopesa mais pona plein mon pasteur longola no makambo a plein Martyr ekobuka na lobi Martyr ekokweya le rosa président pe ya ba motocycliste bino pe ba moto lobby bon matsa ba prix to bozala normal pe ko sunga bande comme so ba uta misika ko ba na Martyr tagi yo président pour kopesa conseil et si na sombela ki ba montar wana plus de 50 montar billet pour tozala na Martyr au moins dango Félix azwaka pouvoir tochaka ba moto na biso Angers batu ba mataka ofele lobby pe consigne eza na tous les montants ya Lukunga mutu so azoke Martyr mema ye ofele tika bo na compte ya ngai président ya Lukunga kuna bana Lukunga tout oyo komata na moto ofele pona Martyr yango cadeau topesi Mike Kalambai mais lobby il faut toko isabo wana ça nona ekobuka na lobby non c'est yokani oyo to satet bo moto siliso to satet beba na ezani toyebi bana omoni photo ezokoleka wana bana na biso journaliste akobenda na musika te aleki déjà wana bana na biso toyebi bolingo tozalaka nango biso ba monta soki ekweyi esimbaka kaka lobi mtutu akomata o destination stade ofele pona kotombola nzambe na biso na nzela ya pasteur Mike Kalambai. Merci na bino nyonso bozalaki ebele bolandi émission na biso ya lelo oyo ezalaki micro balader bomoni na tambusi micro pa ya bato nyonso pe boyoki bino moko ba point de vue na bango naza penza wana te mpona kotia commentaire na ba point de vue na bango mais napesi bino kaka merci mpo bozalaki vraiment ebele pe napesi bino rendez-vous lobby le 27 juillet 2024
na stade de Martyr. Biso na caméraman na ngai Coco Dema oyo aza derrière la caméra tokosala wana déjà po topesa bino intégralité ya concert ya Pasteur Mike Kalamai. Bo s'abonner na ba chaîne na bino bokozanga te kozwa intégralité ya concert. Merci mingi na Coco Dema zaki derrière la caméra et soki na pesi mbote na monteur na ngai te oyo ezali Chikakis et ozala penza pasi. Ngana bino tokutani lobi. Au revoir.